Alors, tout en surprise, tout bon belaki. On a besoin oncle on a ma ginga sanité. Tout à la raka. Tam souillé. Aïe aïe aïe. Aimons-nous vivants. Ils allaient vraiment concept moton na mona kiango na seplaki nango parce que ba te belé ba sala ba hommage ya ba tous ceux qui ba kufi congolais abanga likambuté au mona penza zo sala témoignage ya lokuta. Ya lokuta mais au mona mutu asa kufi moyen à la muka à discuter ezalité. Donc yango wana je dis vraiment bravo à Paul Mukendi na initiative oyazui à sala témoignage ya mutu Soki Azali Nabomoi. Redi Amisi, tangoye viva la musique, c'était pas facile pour Redi Amisi. Premier voyage naye, ba mimi na vive ezaki na Bukavu. Malchance papa mbake ozika, bomona papa mbazika ki na lokolo na maya radiateur na voyage à Bukavu dawa. Ah, et la Redi ndongo tang bazon babi mais vieux omoni. Ba musicien musu baza ba misali babe. Comme marabaron na ba voyage to monika o memi Redi na voyage talo ko ozika. Bah chauffeur Redi mais Redi tellement azali diplomate ayeba au solo là à se défendant et les cas n'ont pas bien Redi azali musicien oyo amema public ya basi na kati ya viva la musique parce que na l'ère avant Redi viva la musique na concert soroye je peux dire même 98% ezali ka ba mibale au moins penza que mobile azobina ye moko na piste pantalon tel misiki côté ba gorge simé les foutis azobina za na besoin kuta momite. Mettons on Redi aye banzembo na yewana na ba période wana ya memi rythme na ba thème oyoko vandi penza oyoki nzembo tina suka oyoki eseng mengaye loko na kolo ba ye Redi azolanda ngai loko salanga ka pasi ti lelo Redi pona ngai Redi fallait aller ba mbongo ya musique ndenge ba fali lelo ba feke bazolia musique ayeko longwa na viva na lero fallait pas longwa pona ngai so Redi alingo longwa viva il fallait longwa depuis kala tango sali ba succès na etanga sali ba nzembo na ba dindo yoko Redi l'air na ya linga ko longa ya ngwana mbele sikoyo musique échangea mbele makamsusu bozo mona ngote yango changer ba donner tout mais Redi tellement azalaki fan ya papa Wemba azalaki petit papa Wemba zo mona ceux qui alongwe pas papa Wemba a kofroisser papa Wemba o kingana ebi que ce Redi a le bagi penza parce que de toute façon Redi na ba l'air wana abandé déjà au beta ba concert ko sala ba tourner na Afrique yemoko na groupe na ye o bomole ko maki nouvelle écriture et ça qui ba musicien oyo ba bandai ko accompagner Redi Amisi Redi beta na la scène Denis na maître John ka organiser kango mona Redi atondisa mais na salle wana na fabino na salle wana batu batondaki 80% ezalaki basi mais basi yango ya 80% qui mo Redi ebi so basi on bazaki banani avana subisa na sexa na mais yeba ke na la vie na yo Redi yeba ke so moninga ko ba makambo ba te na za vie na yo na za master no tenechi so la na bibles lo de linga na vie na yo so moninga il faut que ça en reste OK ça ça témoignage d'émission une fois de plus chapeau bas à l'initiative donc vraiment bon vent à cette version et à face B avec Paul Mukendi. César Ngadi, tout le monde est d'accord hein? Même Redi Amisi si César Omoni na RDC Congo Info Nayo sur internet réaction à Moutuno Abi Nayo. Non mais non César c'est un ami qui a plaisanté na soka à cause de Granana teta le ngwana qui est Granana azaka le ngwana qui est Granana teta gratte non ya ba James Bakola c'est vrai mais il y a eu vraiment tout ben moi na mbiza kaka azani mukolote. Congo